Shalom, shalom, peuple de Dieu, na pesi bino mbote. Eza yanga bino se Rebecca, eza mama Rebecca. Eza ndeko Rebecca, leki Rebecca, aye liboso na bino. Pona ko partager na bino message na swaki. Message oyo eyeli biso bolamu po eye kobikisa biso vraiment. Eyeli biso makambo ya malamu. Soki oza okutami na kati ya makambo oyo, osali repentance, okomona bolamu na Nzambe parce que eza bongo. Alors nalingi na bondela po totika momo na maboko ya kolo na biso o apesi biso message pona libota na ye pona biso pe bana Nzambe tosala attention pona biso pe ba servant de Dieu otoye ko sala musala na ye liboso ye ne motambusi akamba biso ndenge akambaka ba Deborah akamba biso ndenge akambaka basi o basalela Nzambe ba servante na ye o basalaki na service na ye Nzambe moko pe atiaki molimo ki ba soutenir même ba sali na ye o batikalaki na sima comme ba portrait o basalaki musala na Nzambe ya des femmes o ba accompagnaki na ministère ya kolo. Alors Nzambe wana yenda otambusa biso to mitika pena na maboko na yenda tambusa biso akamba biso soki te to yo sala berer e ya kokute biso pe e ya kokute sali na biso tokoki kobungisa nyonso na mokili tokoko bebisa nyonso me oyo kokobungisa tokoko bebisa pete ezaka sali na yo ezaka nzela na yo ya lola ezaka nzela ya yo na Nzambe na yo relation yo pe na Nzambe na yo yango nde kokobebisa te parce que yango wana nde kobatela yo po te yo kota bokonzi na likolo mais soki yo na Saint-Esprit déjà awana se eza malamu te oza rebelle liboso na yo ozoyoka ye te yazo memo boyoke boye ekosimba te yango wana omoni mosala oyo tozosala eza ya Nzambe Nzambe nde akoyebisa biso ndenge tokosala mosala na ye mpe ndenge tokozala yango omoni mama Rebecca ayokaki namoni likambo oyo nakokovana nango nga moko te eleki tellement monene ememeli biso bolamu mpe boyebi mpe na ye komemela yango mpe bino bandeko na nga to mosusu mpe ekomemela yo bolamu okochange façon akomonela makambo na makambo ya Nzambe. Yawe Nzambe natiki moma o na maboko na yo molimo mosantu nasengi présence na yo ezala na ngai egide ngai zwa contrôle so ya munoko ya makanisi na biso Nzambe yo lobela biso nasengi mafuta na yesu pa na likolo na nga nguya na puissance na yo ekambanga papa nalingi nazala nime kolo na yo moko Nzambe na ngai molimo na vérité nalingi nazala nime na yo moko esprit de la vérité yo moto pesi révélation nalingi yo moko po accompagner nga parce que yo monde koloba malamu nga nazala ka canal instrument ya pamba me yo moko nde ozo esika po solola na libota no o expliquer bango clairement parce que biso nyonso nouvelle génération misu babimi misu na babimi te kolo mais tant tozo kokoma sur le terrain tant tozo kokoma na musala na yo o tozo komona na o mokili ezoko lakisa biso ba gloire a mokili o ezobungisa bato ebele nzela makambo ebele bato bazokutana o bazobunga sens ya révélation o bango bazwaki na Nzambe à cause ya façon ndenge bango bakuteli na mokili Nzambe tozalaki na mokili tozali susu na mokili te mais musala o tozosala ngo pe na mokili o pote bato ya mokili pe o bayoka babongola mitema na bango base repentir ba changer conduite na bango ozali Nzambe Bible obi quiconque invoquera ton nom il sera sauvé na kati ya quiconque Seigneur ma nation mabota bapaya banani bazwa koyoka yo bao bakondimela yo kolo nde yo kondima bango pe kopesa bango bomoi ya seko yango kolo Nzambe ya bosantu na bai bazoyoka biso na zwi mitema na bango pe na tiki yango kai pai na yo mokonzi ya l'univers maître des temps et des circonstances Nzambe ya Abraham Nzambe ya Isaac banda na biso pe suka na biso na kombo Nzambe ya bule to bondeli bongo tolobi amen tika mokonzi ya l'univers aza tellement motema malamu asala yo bolamu Nzambe akabela mama Rebecca bolamu Nzambe asalanga grâce ya kotema liboso na yo yo ndima kosabone yo ndima kolanda pe mama Rebecca yo ndima pe koyokaka Nzambe apambola yo asala yo bolamu ndongo zwaka tana yo ya kovanda pe kolanda nini mama Rebecca zoloba nini se Rebecca zoloba to nini leki na biso aza koloba ya solo pe na Nzambe bo santo na patience na yo pe Nzambe afuta yo Nzambe pe avandaka ayokaka yo tongo zobondela ndenge David alobi yokanga tia matoi na losambo nanga Nzambe pe atiaka matoi na losambo no po yende mutaoyela biso makambo yo po ndimi kovanda pe koyoka bolamu ya Nzambe na 2024 oyo ekita pe likona o Nzambe akanya sana na bana asala pe yo ba faveur pe Nzambe osala bato babongola mitema batika mabe apesa pe makasi ya kolonga eloko etungisaka yo parce que toyebi via apôtre
apôtre Paul nini apôtre Paul alobi nazolinga nasala malamu me malamu na olinga nasala nasokoka kosala yango te eza na bomoi ya bana na Nzambe mpe ebele me tika setane bolamu oyo ozokana esala osala yango mabe oyo ozokana kosala te Nzambe mpe asunga yo osala mpe yango te bolamu ya Nzambe ezala na bino ekompani bino na 2024 na pamboli bino mpo Nzambe mpe apamboli ngai soki nazwi pema na bomoi parce que Dieu m'a béni naleki na makambo ebele Nzambe asalinga bolamu wana mpe kitela bino soki nazwi yango na Nzambe bosantu mpo ani te nakabola yango na baoyo mpe bazali bana ye nini mama Rebeka yo yeli biso nini mama Rebeka yo moni nini mama Rebeka yo memeli biso oyo biso tokokoyoka mpe tobondela mpo na yango toyeba ndenge ni biso mpe tokokotambusa baministère na biso oza mama ozolandanga Nzambe abenga na kati ya ministère Nzambe abenga na kati ya prophétie Nzambe abenga yo biso oyo tokokoyeba mpona sala mokuse tozwi grâce na ntango ya Joël Bible ezoloba na ntango ya suka molimo na nga ekokita baservante bana na bino ya mike baveya baolota bandoto bakoprofetize bongo me molimo oyo ezalaki na bato oyo bazalaki kosalela Nzambe na kati ya service bana basi wana bazalaki kosala na mosala ya nkolo kolambela Seigneur eza makambo mosusu me bagrâce biso tozwi ya koprofetize ya koloba Nzambe aleka na kanani na biso akomunike na peuple na ye Nzambe wana ya bosantu nde Nzambe atie maloba kati na biso tosolola na bino lelo bolimbisi libota na nkolo nde biso tozwi bagrâce wana yango omoni ke take Nzambe asali biso ngolu to se soumettre na volonté na ye parfaite Nzambe asali biso grâce abimisi biso na miso ya bato no po to se rebele na Nzambe oyo to se souvenir bisika nyonso tozalaka to tozolelela Nzambe ntango nyonso tozala na bashambwa na biso tozobondela Nzambe ayoka biso mawa akangola biso na mabota tobimi alongola biso soni asala biso grâce asala David ngolu asala pe ngolu wana na biso Nzamba motema malamu ndenge Bible ezoloba na Matthieu alobi naza motema malamu venez à moi to ye epai na ye Nzamba ayoki biso mawa sokoli biso baniataki biso baloba tozala eloko te Nzambe asali biso quand même eloko abimisi biso na miso ya bato mpona nini tosala makambo na ye ndenge yalingi te toluka kwa koyoka Nzambe ntango nyonso tozoninga kosala makambo en tout cas nga naza motei ya bamama Nzambe asala nga motei ya bamama na kati ya motei ya bamama wi biso na baafricain na ndenge biso na culture na biso na kati ya Congo so mwasi azoteyaka aboye bakoloba aza mama pasteur me tika babenga yo kaka ndenge bango basurnome yo me yo oyebi ke nga naza na kaka motei ya mama na olendisa na nga bamama Nzambe apesa nga makambo révélation Nzambe apesa nga message na mema liboso ya bana ya basi nasolola na bango mpe nayebisa bango bandeko na nga makambo oyo naye koyeba bapapa bapaster baservante de Dieu bobondela mpona yango Nzambe azolakisa nga nanu ebandeli to na Nzambe asali nga grâce en tout cas mpe na kibonga mpe na kibonga na kibomoto en tout cas na ndomona lokwa na zwi makambo moko boye façon na omemela ngo Nzambe aye koloba na yo komomema ngo mabe bongo te grâce oyo nga natia mosusu na bana mibali natia yango na bana basi te eza makambo mosusu eza na mibali mpa na bino eza te parce que façon nga na ndo memela ngo kaka Nzambe nde ayebi mwana yebisa bino boye eza te me nayebi ke deya nakutani na Nzambe deya na Nzambe Nzambe aolobela nga Nzambe ana nga donc nga sikoyo nangi namemela wana kinga nzoka eza makambo ya Nzambe omemela wana niki yo ni na mayele no abomoto ni na bapense humaine na yo eza makambo ya Nzambe vanda wana alobi soki nalobi olobi so nalobi eloko te koloba pe eloko te me biso souvent omonaka na connaissance na yo oyo koloba eloko mona kinjunju otie Nzambe na kati ya kinjunju no wana non eza mabe nde siko la na bande kozonga nsima naye comprendre ke eza boye te nde Nzambe amemi nga na ndenge amemeli nga boye kose rappeler na ndenge ayebisaka nga ke ngai nasali yo motei ya bamama nde nabetela bino me abenga nga ye moko esika siko nakenda kokutana na Nzambe boye mpenza nga moko susu mpo nabetela bino namona Nzambe ebele
boye na ba témoignage nanga ba o bayebi iza eloko te to bana kobandela ka to bandela molimo mosantu muta convaincre mutu. Alors nzambe tonga abimeli ngai molimo mosantu nde amemaka nga esika nzambe azalaki na badisciple ndenga nakenda esika namona badisciple bakufana bango te baza na bango bama batambola kuna nzambe ka ti lelo nde namoni na badisciple na ye nde esika Pierre ayebisa nga kombo moko bobengelaki kuna eza kombo na ye te mais ezalaki mpe na présence ya Seigneur. Nzambe azobisanga nga nde mutu nabengi yo likambo abengela nga wana eza vie privé ya ngai na ye mwe nayebisa yango bino boye eza te mais nabetela bino ke kombo moko déjà bao balanda témoignage nabetela bino ke Nzambe azoloba nanga eza na kombo moko bobengaka nga kuna eza kombo na nga te mais mutu azoyebisanga message yo Pierre mais Seigneur mpe azalaki wana ngai mpe natemi liboso na bango badisciple mosusu bazalaki mais Pierre ka nde mutu ayebisaki nga likambo oyo kombo yango bayebisaki nga nalamuka na kombo wana te. Mais histoire nango ezo ya pena bien na ba verset biblique ou ezo compagnie que Nzambe azabule kande boyoka na bakombo te okovanda zo belela Nzambe abule na sana posa na mona yo na bomoi na ngai. Malembe kokangisa makambo Nzambe ba completa kango kana makambo Nzambe ye moko ba verset biblique se completa ka yango moko. Alors biso tozana pona kokangisa bosolo wana nyonso komemela ngo bino na bekritie noir sur blanc boyebaki Nzambe oyo bayembela bino azabule Nzambe azali bule azaka bule te bikanda oyo ezolakisaki kombo Nzambe na biso okotoko tia na première place tokokobelela tala Nzambe azabule botala ye na écriture oyo botala ye na bekriture oyo botala ye na bekriture oyo la bo comprendre ke Nzambe azabule mama Rebeka pourquoi azotombola Nzambe abule parce que nayebisaka bino ke Nzambe aloba na ngai na kati ya révélation esprit na Nzambe amemi ngai so na kuta na Nzambe na mongongo ya Nzambe ezolobela biso tozalaki ebele ezalaki kaka basi te mais ezalaki na mibali Nzambe azoloba ke bozwa kombo na ngai bokotisa ngo bisika nyonso même bisika kombo na ngai ezalaki te bokotisa kombo na ngai mais biso nyonso toyebi déjà na 4 coins du monde na nayebi kombo ya Nzambe te mais na révélation wana Nzambe azoloba bozwa kombo na nga bopesa ngo na bana nga soki tozwa kombo na ye tolakisa ngo na bato Nzambe azoloba eloko ni elemba na nga Nzambe ya bule Nzambe amonani na Moïse alobi je suis ce que je suis Nzambe amonani na biso alobi ke naza Nzambe ya bule eloko moko te elemba na ngai eloko moko te peza makasi liboso na ngai nde oyo akondima mpe abondela averifie abondela ndenge balobaka to analyser les prophéties kombo oyo ya bule Nzambe na biso aza bule oyo namemelaki bino nalalaki na butu ezali ndoto naloti oyo eningisi nga nalali na ndoto naza kolota kolo azotalisa nga lokola ndenge tokokomema baministère na biso tokozala bapaster te ozoyoka biso basi toza biso basi toloba paster babenga bana babokoli babateli pate non babateli baparte bango wana nde baberger o babatela bapate ya Seigneur biso basi oyo toye na ministère tozwi tango na tango ya Joël grâce ngolu tozwi ya koprophétiser ya komemaka bamessage na Nzambe mpe liboso ya peuple na ye toza basi oyo tokokozala bapaster te neti nga exemple natongi église na nga mo paster bongo te bongo te bamama oyo basala yango babondela esu malamu mokili tovandi diable aza toujours mpona komema bato na banzela badesobéir ka na Nzambe bandeko nanga mosala oyo eza mosala ya Nzambe tovoavwana te eza mosala mokonzi na biso totosa Nzambe soki tosali mosala na ye na kobanga na kolenga ndenge ayebisa servante na ye sera tokobika bolamu na Nzambe alors oyo Nzambe alobi na biso ke tokoki kozala bongo te tokoki ozala bongo te bandeko na nga soki omoni ke oza na posa ndeti exemple nga Nzambe asala nga moteyi ya bamama bateyi ya bamama na eglise oyebi bazalaka paster azali mama oyo mpe akambaka bamama oyebi bazali tobengi yango lokwa bateyi ya bamama ndeti nga sikoyo naza bongo nakoki ozala na kati ya eglise oyo paster azali mwana mobali me ngai naza na makabo na mayele na makoki oyo Nzambe asala nga mpe nakopesa bamama lokola toli comme conseil
côté ya bango bongo ndenga na kokozala mais ngai te na koza lisusu nga mo bote ya bamama kote na te ya bamama na kambaka bamama po eza makambo su tokosolola taki bamama taki le femme aussi na moma na biso mpe ya makambo ebele ezali wana topartageaka dans les secrets na to wana baproblème na biso na bandako na bacuisine mama mosusu omona mama na ye bakolamba te na ndako ya libala na nga babiso nzambe asala biso grâce ya kolamba okoki mpe kozwa mwana moko ya église oyebi kolamba te olakisi ye kolamba mpo olakisi ye ndeni bavandaka na libala biso bato toyebi nde bavandaka na libala wana oloba mama Rebeka yo mpe osusu obebisi na bebisi te na bongisi makasi naye bovanda na libala makasi nazoyebisa toyebi bo batie biso tokamba bamama pamba yokanisi nzambe atoza mwana moke Jeremia age ya 13 ans nzambe azoloba nabongisaki yo na libumu ya mama na yo naponaki oza prophète nanga Jeremia na mwa moke na 13 ans nzambe koloba nanga kutu toza mwana moke yo ozomonanga mwa moke menga nakokamba bamama nzambe mtalobi nanga bongo nasali yo moteya bamama okambaka bamama nde naza mwana moke boye omonanga mwana moke nayebi kolamba babiloko ebele ya cuisine sikoyo yo ozomonaka kaka mwana moke me nzoka mama mosusu mpe abali ayebi kolamba te ngai kaka nde omona mama Rebeka oyo ozomonaka moke na molimo nzambe apesinga makambo ebele nakolakisa basi oyo bazokenda libala kolamba balambaka boye bakreaka boye mobali fo lambelaka cuisine bakreaka fo ata ye ayembi balambelaka ye bon mpa mama na ye yo kokende boye kaka te bakendaka boye ka biloko moko lelo olambi yango boye mokolo oyo olambeli olambeli yango kaka boye mokolo olambeli olambeli yango boye mokolo mwasi siko mayele efongwami abi o kaka boye nakolamba yango boye kaka nini musuni oyo nakoki kobalola yango boye kaka ndunda oyo nakoki kolamba wana basorte ebele boye akoli yango ya kokalinga akoli yango ya kotokisa akoli yango ya basosi moko boloke bongo nde moto azalaka po eza na bapapa mosusu omona naa na gene me naza posa nalia legime ka ya bongo bongo nana posa nalia pondu me pondu na ngai ezala ne mona mpwani mwasi soki aboti baopesaki bapondu ya bamaimai ya bawale pondu kaka balamba nde mosusu me balambi mpe nde mosusu ozomona eza mpe na basi mosusu ayeba oloba na mobali te ayeba oswana mobali te aza na langage solante donc biso toza wana mpona kokadre basi ya bongo mpo bayeba kosolola devant mibali na bango baza na langage moko kitoko liboso ya mobali na bango eza mpe na bato mosusu liboso ya nzambe bayebi koloba te tozala mpe enseigné toyeba kosolola na nzambe nga mpe na ndo ayeba koloba te mpa nzambe me nzambe atindelinga moto oyebi koloba liboso na ye tala ayebi koloba te aza femme spirituelle ma ayeba oloba te baenseigne mpe biso pourquoi pas biso mpe toenseigne bamama osomona esika biso bamama oyo nzambe atie biso na service na ye nini oyo nzambe ayeli biso na ndoto alobi vous êtes là mpona kopréparer Esther mpona roi natia bino wana bamama lokola ndenge banda opréparer Esther basi bazalaki mibali mpe bazalaki me bino bokoprépare basi mpona komema bango epa mobali ndako ya na epa na ngai yango nalobaki na bino na video mo na kotiela bino na natiango te na kotiela bino na tire koko enseigné biso te ke papa soki abalisi mwana omona papa azwi mwana ye mama avandaka eza te mama akangi koto oyo papa pa akangi koto bake kotike pa mobali ezalaka papa nde azwi amemi ye epa ya mobali ezalaka yaya mobali azwi amemi pa mobali me mwana oyo papa azomema pa mobali mwana oyo mama yaya mobali azomema pa mobali oyo yaya uti kobala ye mama te moto apiaka ye conseil mama te moto alakisi ye kolamba mama nde moto alakisi ye kosokola bilamba mama te moto alakisi ye ndenge batiaka silipi na bamoma na yo boye fo ozala propre boyeboye mama te moto alakisi mwana oyo me ndeni mwana oyo aza kobala mokolo ya libala na ye mama azongi nsima papa asimbi ye na loboko papa oyo acontribue ata te na moment mite nde alakisi basalaka boye mwasi azalaka boye mwasi boye atikaka mokumbana nyonso wana mpa na nga mama nasali nettoyage wana nakomisi mwana na nga propre nakomisi mwana na ngai kitoko no mwana nga ko présentable ebi koloba mwana nga ebi kolamba mwana nga za soin sikoyo papa na bango nde mokolo libala yenda accompagner ka ko accompagner pamba pandake nga na zo laksa mwana nga misala awa papa na bango azalaki te est-ce que bozo sosola ngai nde ba pasteur baza wana biso ba mama toza na service ya kosunga bango po bazana ba osala musala nyonso te ka bango moko na social bango mo bazala na service intel ba papa passer kaka fazala nani basi yango nzambe moni atie ba tâche wana na église atie biso pe ba mama tozala wana na kati ya service ni tozo wela nini pendant que tosalela na biso ka Seigneur nzambe alobi vous êtes là pour nous préparer Esther pour na roi donc tozo préparer église pona nzambe me mutu oyo aza
mieux placé à koya kotika ye pa église pa azongisa église pa na ngai esaka mobali alobi na Pierre na sur toi j'ai bâtiré mon église apesi responsabilité wana abâtir église wana pa mwana mobali abâtir yango te pa ananani oyo na mama na ye atika église pa mama na ye to atika église pa moi so nani oyo pe babande kolamba na service ya nkolo ba marche na ba mari non o te omoni ndenge na tiaki pa na Pierre yo oza na batashe ebele to tiango pa mari te bana na Nzambe po tokota lola yango bozomona ke basali mususu basambelaki bayembu mususu bakome bapaster akopambola bato na maboko kwa kokoya banani lo bakome bapaster mama utokozanga lola soki toke na linie wana bokanga makambo na oyebisa bino osalela Nzambe Nzambe oloba na tikala koyeba ote po oyebi mobeko ya Nzambe te oyebi lwa na ye te oyebi ndenge alinga otambola te ozaki associé na Saint-Esprit te les meilleurs enseignants biso tozala associé na molimo mosato ya sene biso pe to sene ba mama mwana mwasa kotelema te comme leader kaka ye mone mokamba église ka ye mone ye boka te ya ba mama ka ye moko siko auza omikabula ndeni bon papa za wapi moni ne toza biso tozana te pona ozana mayele za mapesio badon ndetindi yo okoma pasteur uche église yo moko simiko yo mo pasteur mais yo kanisi na ba mama tote ya te otanga bible te opesa verset biblique te quand tu assènes les femmes kasi baza peuple ya Nzambe te ba oyoka ne maloba Nzambe ba oyoka maloba na ote osana kati église mais olakisi okute na mosala Nzambe oyebisi mission na yo ndeti nga basala mote ya ba mama mission na nga na musala ona osala na exemple na télévision na lakisi exemple pasteur na bi papa ta musala na sala kango Nzambe sala mote ya ba mama na lendi sa ba mama pour musala Nzambe pa ko utala tali ba oya solo ba oya molimo Nzambe habite mama nde na moni bona moni msoza na sefu mata susu fo continuer ba prière comme ça to luka neni to la na ba directive neni to lukato pesa responsabilité na kati ya église Nzambe. Est-ce que mon limo oya Nzambe o Nzambe muka tia place wana awoyebisa pasteur te pasteur oui ngana pona mwasi wana po asalela nga musala na kati netonga pese ba mama akamba po aza mokambi ya ba mama ba pesi nga tashi moko na kati assemblée ndenga na komi ko kamba ba mama na kati assemblée ya église me bana basi ya bato wana ba mama wana mote na bon moboko lipate na bango ezali pasteur mais ça na makamsu po passer pa ko yela ngai na moni mama yo kambara ba mama basi ebele taba papa bazwa kolela pa na ngai ba problème eza na basi na bango mais lokola basi on basambilaka aw yo za mokambi ya ba mama zwa makambo oyo solola na bango talisa bango ba obayeba kipete bayeba ba obayeba kiteba po yo mama ozapela ngai facile na baninga na obasi place boza boko solola o nyons kenga makamsu na kukipe ko yokason tout comme na kupi ko yokason te mais kozala facile ba yo kelango na matoi na yo po yo potera malam otera ba mama malam passer pa ko confiota joande nga confiera ba mama social nga confiera nyonso wana toza na kati ya service ya Nzambe soko za messager to servante de Dieu pesa ba message zala na kati église na sama kolope ya pasteur moko boye azo kamba yo ou bien yo pozaka na kati église wana ozo pesa message ndenge zaka papa Nzambe azotalisa nga mpona mama tel eza ba servante de Dieu na l'église mosusu bapesaka ba prophétie ozana ozosunga mosala Nzambe na domaine ya prophétie ozana mpona koéclairer peuple de Dieu na domaine ya prophétie Nzambe azoutilize monoko na yo mais tokende na makambo ya Nzambe malembe oyo nga na ngai nayebisa bino message nga nazwaki yango wana na oya comprendre te nga na te bino na ke na bino yango boye ba mama tokoza ba mama pasteur te bref otongi église na onde tinga na zabuna ke tongi église na ngai nga monde pasteur nazo kamala ba papa na ba mama ba mibali na kati église wana Nzambe alobi bongo te ngai na kosala ngote tokoki kosala ngote nous les femmes tos autorité likola ba papa tokoki kosala yango te alors soki tozo kamba wana YouTube awa eza internet msusu na tongi na Nzambe te so bolobe siko eza cher naza mote ya ba mama mais mobala ko tchali to ya yokake moi so azo sene ba mama est-ce que azo sene ba mama passer pa ko luka alandanga aote ya ba mama azote ya bango nini oya memeli basi na biso po ba mama ngo pe ba basi ya bato nini mama ate ya basi na biso na sansu wana aza mote ya ba mama mais fo biso pe ba mibali basani na Nzambe to yoka ye to landela ye nini ayeli basi na biso ayebebisa basi na biso te ayeli biso langage ya venete ayeli basi na biso te na doctrine mususu
to ayeli basi na biso azoteya bango mais azwi kaka liloba na Nzambe nde azokende olendisa baninga na bango bamama mibali mpe bakokutala omona mpe papa alobi wi akoki mpe kokutana na likambo mpe ape Nzambe mpe akokolobele eza ndenge wana me na kati ya eglize ya etonga ya Nzambe eglize oyo Nzambe akufela oyo Nzambe akufela loba nazala nalobi neti exemple nde Nzambe asanga moteya bamama alobi Nzambe na badon apesanga na bakapasité apesi biso nalobi naza na école nanga pour les femmes mpona koyekola makambo ya Nzambe naza na cellule nanga wana osika ozalobi mama kasi obebisikaka te mais pour les femmes est-ce que bozo comprendre eza église te pour les femmes pourtant ezo comme église ya nani église du Seigneur na kati église du Seigneur bana mibali pe fuba ya koyoka mate ya église du Seigneur mais tongo zoloba enseignement pour les femmes enseignement pour les mamans pona ko ba mama ba yekola makambo Nzambe ba mama ba yeba makambo Nzambe ndenge zo tambola makambo yeba makambo eza spirituel ba mama musu bazaka aboye banguna bakote biso na ndako basakada biso akoza kozanga mayele na biso basio makambo komeli biso toke pa Nzambe tolele Nzambe afongoli biso mutu afongoli biso mayele atali biso réalité atali biso makambo zoleka atali biso ndenge ni bokokima mabe wana puna nini te biso pe tolakisa bandeko na biso ya basi ozo comprendre mais que on a lobby église na ngai na tia ranger ba papa pe ezalaka ranger pa ba mama mibali pe ba ye ba toninga na église wana nga na binga na pasteur na bango nyonso na moboko li ba pate na bango nyonso pona berger na bango nyonso wana Nzaba boyi abona ye abo mais na mona batu musu ba nga na osala école ya enseignement batu ba ye ba valeur spirituelle ngai na sala eloko boyi po bat ba yeba bo na kati ya mosala Nzambe ba branche eza malgré batu bango mo ba obengo ka mama pasteur ezala bango mais église no ezala mama pasteur te chango te comme musuko chango te église ya kolo chango atake msusu école to mususu enseignement pour les femmes bazwaka ou bien place au basi ba yaka kolela ba koyeba vérité ya réalité po basi mususu ba yebo sala repentance te basi mususu ba yebo simba Nzambe te abondela maintenant simba Nzambe te azoyeba to simba mobali na ye wapi mais yo muto simba Nzambe kolakisa Nzambe mutu pe basimba Nzambe boy basimba Nzambe boy en tout cas basi tokoza ka pasteur te nga na omona na okay na bino bona ote bino na ndinga bien po eza ndoto ba ilinga pa nkolo atali singa ngo bien tozana pona ko sunga musala na ye mais tozawana te pona ko batela mibali na basi biso ne ba berger na bango biso basi musala ne pesa meni biso te grâce wana sala ngona mibali asali yango pe na biso basi te makamuso atia na mibali kola lobe atia ngo na biso te to se comparaka te na Déborah nous les femmes toza pe ka teti mutu makasi oza mutu mabanga bo sala ya Nzambe ayoka ka mikitisa mais nazo ebate bino boliko mikitisa te to mikitisa ba ope baza na commentaire bachelanga pe ka wana ba ope ba boy kolo pe achaka wana ba ope balobi ke po yo yeba no kotanga bien te ngono zo kimano makambo minene mama chelanga pe ka wana yo lokolo yo yebi français oyebi ko parler à langue yo chelanga pe ka wana commentaire wana moko mona biso kana botosi otosa makambo minene so totosi Nzambe pa osa biso pe makambo ya malamu ya minene so totambola kubanga ye na ba principe na ye Nzambe azoyebisa David Salomon soko otamboli na ba principe na ngai na ndenge na ba pa ya tata na o David ndenge atambolaki alaka da Salomo bolamu soki atamboli na papa wana biso pe baso toye na nouvelle génération soki totamboli ka selon biblique toyoki molimo mosantu po molimo mosantu abio eza tango na nga totosi Saint-Esprit de Dieu na bato kutu batosaka Nzambe te ata bokomaki na niveau nini Nzambe bosantu Nzambe Israël kolo mabele mokonzi ya l'univers Nzambe ya bule akomimonisa kaka basalela Nzambe na mayela bomoto te na makanisa bomoto te basalela Nzambe na makambo molimo na ye kopesa ndoto na proposition te na composition te na ngamoko ndoto wana ye mutu apesaki Daniel ndoto wa lotaka bandoto akopesa biso ba message même na bandoto ndenga pe na ye nango na ndoto tika bolamu ya Nzambe bosantu ya Israël ekitela bino peuple congolais ekitela bino biso ba mama basi toza na droit ko mama passer pe ko pambola libala jamais tokoko sala yango o biso tozo sala na Congo tolekisi Nzambe pe mokomshu na lali azoyebisanga bino ba congolais lo les okamo ba congolais lo les okamo ba congolais audace eza na ba servante ya Congo audace eza na ba servante ya Congo etali bino so boya kozanga lola bobungisa salite pona élévation pona nini obopenga yango nini
ba dignité o bato bakopesa bino na mokili oyo o ngande ko na bino leki na bino na kokoloba na bino yangwana soki tonalité na nga eza likolo bolimbisi ngai soki on a lobi becho libaku luke sika na motema no limbisa po toza dans le Seigneur ata na solo mabe combien de fois o limbisa nga combien de fois parce que toza dans le Seigneur tika nzambo ya sali biso bolamu ayeli biso bolamu ayeli biso totambola malamu po tokota lola apambola pe bino na lobi bai